Yajira. Tema wana. Tombola marembe. Ejo tutaka yona na. Marembe. Marado ya office ni. Ejia. Ndana job angisate. Marado ya office. Obedi puta mpamba lokwa bakati yangenga. Amoni bisengo na yo mpi pasa kibango konginda jangeni yango yonga inajua mwa marembe nikuto oyo mpeto ko longola ngo mpa to sukolo olota na mako yetikali kuna mpa ikomi sole ojo tanga imiso mabeni ngai na komi mosi na yo basi yango yo bapisi yo maladi bako kendo kotika yo ni kombate Naliku komona maya miso na yote. Mama yo yake pobe bisaliba nanga. Nanda kunanga ekosimba te. Mana pesa ba ordre nanga yo bebe se ba ordre nanga. Depuis que comment fungula porte wana? Depuis quand? Depuis que ba toka porte wana yo kenda fungola. Bi mala ndaku na kende. Baza kuna pesa yo ka hote. Tana makamo kindo kite. Aku soso tumba chemise ya mobali nanga. Chemise ka moko ya mobali nanga linga mingi yo ke kotumba ngo. Oyaki po malba nanga. Ba misuba linga ba salisa bango te pona nini? Telema to no ba telema kende yo ba na mona bila baloba mutu musuba linga ba sunga ete no no sunga ngo be bisa ibala nga telema bima telema mama telema no ko tombolo te telema kende telema mo bala ko te telema to no ba telema ko ina biso to lingi na biso yo awa te to boy na biso ngala sunga lo ko to na ndala oya be bisa ibala nga yo boto le ibala te ba mama ngala te ko tsaka nini bima mama mo ki bo sheni ki obotra bat mabala to ke ina no to ke toke pardon toke ndoki mususu abeli salibana mama biloko nazo ana biloko na oyo tikuna na wana kele na ngosha na wana abimaka deja ya kabe yo kuta abimaka na moni wana te l'arme de crocodile no bimisa ni na pema ya maman zandoki ata ko insister na peso ba ordre na ngana ezo vandeka na sima ya zo bima ke tiko ko so yo bima ke jour wana mi rabi amoni net mais oza yo ya na pexa maman en tout cas, comme si on a salisa bango ti yango o eza ko sunga nzambe pe za fana tikika ndeba ko telengana na landima emiswana yo kakanana yo zanaka musuka lo bieta ma na mona mko musu yoti yo so ndosa musala bianga ngana zwa te na tuni yo so ndosa musala bianga ngana zwa ngana zwa yo bunda te ngamoka ni munga mukina kando finga ngamukina na beta mbanda po yo eloko to yo kele mawa yango kotele makaya andelaka asala bozo mfamo ndenga zawana na kibo jeune fille na ye anda oboto ba mibala ba tatu bosinzo ndani nga beto ndani nga linga tonton Rabi na mo ka mama bo azweli osiko tonton Rabi etumba e mambo sa tonton Rabi yo ndima nga na ye okokakia soki nga itengo ngana Agence FB Business International Otindi Biloko Ekomi Agence Oyo FB Business International Ya papa fiston basende Sokolingi yotina mbongwe Sokolingi Alléluia, oh Lord. La communion fraternelle, Jésus nous demande l'amour des prochains. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. J'aime bien pas Moulabino. Naïne, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Donc, j'ai dit, nouvelle, oh, il y a ma camouille, madame. Nouvelle, yango, ils ni FB International. Ils ont dit, nouvelle, il y a FB International. Yango, il y a naïmbi, que Dieu vous bénisse. J'aime singi biso amour du prochain. Yango, FB International, ayene yango. Lutula ngai ngai koko Patrice, na ye coupé Sabino, nouvelle, il y a FB.
FB International. Fiston Basende. Jamba Pambrayo. Alubi. Pona biso. Bandikurayi. Na occasion ya ba fête oyo. Toujours que na grâce ya Nzambi. Ndi FB International asaleli biso. Asaleli biso. Tuyuka bien. Réduction. Il y a 10%. Na lubite 2%. Pour y aller un bateau. 1%, 10%. Mais FB International a lubi à Salabolemu. Na ba fait yango na ti réduction. Il y a 10%. Na colonioso. Tu y FB International. Azari, muto aja kusunga biso partout. Na France, na Paris, ata na ndako. Chukubengi FB International, akuya kuzwa kori na yo. Ata isa ya dimension ndenge nini. Kamata yangu, ati yangu. Bali yemba na moko, sans problème. Lulengi nga compétition. Na uti kuzwa kori. Na réduction ya 10%. C'est-à-dire, soki na tie koli na yanga oyo ezalaki na valeur ya $110 ntango eye na FB International réduction oyo FB International asaleli biso na ofuta su 110 te na ofuta lokula $100 oyo esengelaki na futa $150 na kofuta $135 ya $200 na kufuta $180. Donc, ils ont quitté 10% za kulungwa. Occasion yango. De profiter. De profiter na temps ya ba fête. Kotinda koli na FB International. Donc, ici. Merci. Fiston Basende. Mwana madame, mwana mela lubaka lokola tata na ye. Mutima ya kusunga. Voilà. Ngai ko Patrice na yokubenga bino partout aux gens à Paris attends aux gens wap ubengi kaka na ba numéro yutuche FB International a kokita ta wap biloko nyos même mituka FB International toujours kokita to kametia tu es là mona yo to 40%. Voilà l'occasion. FB International à Sala Kabula Mouté. Voilà, voilà. Tout profiter. Oui, il est là. Oui, il est là. Oh, tout le va quitter. Oh, tout le va quitter. FB International. Voilà l'occasion. Et puis, ça met les bisous. Éternité. En éternité. J'ai toujours le même. Merci. Voilà, bana notre Père partout à travers le monde, mbote na bino nzambe apambola bino mingi. To salama pono sala batu bolam. Nzamba sala biso poto sala batu bolam. Quand on aime, on donne. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Et là on nyonso eza malamu, ko ezo pambola peuple nzambe et biso tozawana pono kotindika ngo parce que on commis tellement mabé. Trop de déception, ba choc belé, makambe belé belé. Mutakoyeko sangisa biso na bola mpe na kinya. Isa Yesu Masiya Nazareth. Yango wana na bisaki bino ngana musala nzambe. Mukole obeba na olobate na oloba poto aka bien et par la grâce de Dieu tozalaka bien. Bande ko nyonso tu na ba fête o. Ozana famille na Kinshasa. Ozana famille o esengelo sunga, yo ozana France. Ozana kati ya France na province nyonso ko ozwama. Mais na kati ya France, bien aimé. To sola papa Fiso, voici l'occasion et pesa melibana nyonso oyo lingaka otinde loko na Congo. Yaya yebate réduction eza à 10%. Ngana zo bisayo réduction eza à 10% de konanga. Benga kaka papa Fiston Basende FB International agence eza pena tellement sérieuse oyo yo soko ke yo loko na yo et komi et azobanga nzambe parce que ayebi ba biso ba otoza na kati azobanga nzambe papa Fiston Basende et on songa na lobby crédibilité ba batela surtout lobby to yebi mwana nzambe aza très poli très respect. Atoza na ndako olobi aya kotikilo carton aoya rarement au mon patron mo se déplacer to aotinda bato pe azoko obligé carton conteneur les ofungwama tamuswa kitika pour quelques jours pour ave na biloko
c'est une grâce. Alors, partout qu'on là, en France, carton est alité, benga ayotika carton. Au charger biloko sengi ba kozwa, ba ko se déplacer ba oya ozwa. Famille, oui bamboka otoza. Tant musuli sungi ya libota, yeloka kolia lem su spaghetti oyo négligaka. Et ko sunga mona Noël. Et ko sunga orphelin moko, et ko sunga membre moka famille. Alors désormais appelez ces numéros là, oyeba ke bien aimé 10% réduction. Monta oyo futa na FB international, olongoli en 10%. Voilà. Obande omso balba oyo sengote. Et c'est Yesu Masia Nazareth apambola papa Fiston parce que tozolo ka bato au salisa biso pour tous en facilité au salisa pe baninga. Yesu Masia Nazareth azolo ko. Benga kaka tout de suite là benga lo ba passer de la forme ta lobby, ya ngona papa Fiston biso to bengi yo. Na bande ko msuba lobby et passer de la foi confirmé aux sérieux alors to sali yo confiance dans la passer de la foi. Tu dis que Yesu Masia Nazareth pas mon compte. Donc bix na biso. Aoti na biso to soutenir baninga. To soutenir Fiston basende par la grâce de Dieu. Oba na Nzambe, ibota na Nzambe, va se retrouver dans des déceptions. C'est le temps au Tché et commis aux yeux au Pambolinza. Que Yesu Masia Nazareth Nzamba sur le Pambolinza, encore une fois de plus, à Salabino, Bolam. FB International, Agence Abana Nzambe. FB International, Agence Yassir. FB International, avec Fiston Basende, moi Nzambe. Yesu Masia Nazareth Nzambe Nanga, à Salou Bolam. 10%. Gloire au Seigneur. Merci. FB International, Julien Bassende, Tati Bayo, Ignace Malalou. Papa, on est sénat. Oh, Kasina na kanya. Mais on continue souki. Papa, on a continue souki. Oh. Oh, papa continue souki. Tu n'as des fils. On continue souki. On a comme si na bandi papa. On continue sénat na souki. On a des fils. On a comme si na bandi. Oh, on a souki na papa. Continue souki. On a souki. On continue souki na na bandi. Tout à fait. Papa, on faut ça y est maman. Oh. Maman, akati suki ndenge nini? Osali produit nini? Maman nangai, tala produit sali. Zazu. Produit ya kala. Ba sali la dans souté. Et quand il suki ko ngai, na sala ko suki, na kata suki. Non, katanga suki de papa. Ah, tanti. J'ai une fille au point où il est levé pour le faire la suki. Donc quand vous signez, nga suki na wana yaka awa kala, bakata nga suki ten. Tala nga de kuna koma na suki bele tala. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la sous-binadiso. Ma chère, tu traînes. Nous avons une makasi. On a l'air bien fait. Je suis pas ça au lieu. Il faut un moment. Nous avons un restaurant. Nous avons un restaurant.
Merci, ça va. Ça va. Merci. D'accord. Au bas, tu m'en as fait vite, ouais. Kasi on est là, ça gueule. Et puis, sans tous les autres, là, c'est quoi? Non, on a bien. Vous savez, la semaine passée, nous n'avons pas directeur, le directeur du cabinet du chef de l'État, Monsieur Guilhem Mouiza, Niembo. Nous avons dit que nous avons recommandé ce qu'on a comparé ce qu'il y a eu. Moi aussi, nous avons comparé. Mais il y a eu fait le caractère. Bon appétit, gars. Merci. Nous avons piment, hein? Au bien, aux ici. Matembe. Na yebi que linga matembele chérie. Pili la ngayezu na mama tembele. Na yebi que mama tembele na pilipili hein. Oui. OK. C'est 10-12. Qui a 10 ans. C'est bien préparé. Félicitations. Je ne m'attendais pas à ça. Là-bas, il y a au courant. C'est une cocati. Il y a une cocati. D'accord. Bon appétit. Ah, merci maman. Bien. Où tu es? Quelle est la dernière sable? La nous est pas la tramako na quartier 1. La Katie pas ya mani vitesse. La cinquantenaire. Voilà bâtiment là. La soutenir tout dans ma classe. Quand c'est bandi kunanga iti. Ba soutenir na mi. Yo to yo pote. Si non, bien sûr. Aussi ba mo ba président Godé ouais tout. Bah, je sais que tu as la chambre. Honorable, oui. Bon appétit, chérie. Donc, 4 heures, ah, chérie, mon est bon. Bon appétit, mon cœur. Merci. Samba. Maman. Vous avez dit à moi, c'est dans Moutakala. Hein? Moutakala? Mon îlot a tirité. On s'y dit, il y a 4. Ils sont en bouc à bouillir. Non. Maman, c'est ma femme, je l'aime comme ça. Naninga ala taboye za babgunanga. Et puis elle est à l'aise à côté de son mari. Où est le problème maman? Non maman, quand tu as diable, c'est diable là. Non, boy. Et puis ceux qui ont du courage à la taboye. Ayeti que yo zagito bimaki. Tout ça biso mbana ndago. Muto azate. C'est normal la taboye. C'est ma femme maman. Elle peut la tiboye pour yo zagite. Ah ndago muto azate tout ça biso bibale. C'est normal la taboye maman. Où est le problème? Yo ulubiti ngai na salakite. Bo umoniti sipiz na bimi binu. Mpaske na zali awa. Na kuti mwasi na bimu takala. Izali sipekite. Izali manka. Azabu manka ngai. Tala nanu milo walambiri yo. Wapi pondu, wapi dimbundu, wapi matembiri, wapi ndunda, wapi nini alambiri yo musuni ya mpamba. Izala ga compilé. Aux habitants, on a recommandé qu'il y a ça dans l'ango. Raison pour laquelle on continue à se faire boyer. Quand tu as l'ambibi, ils ont bien pas l'ambaye. Tant que tu as la bande qui vous dit, ou mon il n'a plus tout diawa. Azam ponanguna ye. Oh, il y a maman, limisama. On a rappelé. Ah, bah, t'as beaucoup ça. On l'appelle à Ngani. En 1986, j'étais encore petit. Papa, lui, t'as aussi porté dans moi, Joël Loukal, maman, c'est au bas d'abord, il aura au moins ça sur l'amba, à tes amabés, et l'engina, ils sont mobile en demi, et ça bon. Moi, la binoute. Au bas qui se. Ils allaient me prendre la banque conseiller quand ils me prennent la binoute. T'as fini? T'as on sent tout. Il y a un peu de Quand ils pensent à Ngabaza ou Lexanga Inzitu. Maman. Il y a un kilo Lexanga Inzitu, il y a moi Nanga, il y a Mobile. Maman, il y a moi aussi naïe. On dit que vous m'avez fait ça. Ma cause de mon centre mal à l'aise, ma casse. Voilà ce que ça. Et puis dans le bino pour répondre l'absence n'est pas. Vous êtes mal à l'aise. Il y a solo. Non maman, on ne peut pas continuer comme ça. Non. Ngai na moi c'est non. Si on continue pour maman, ça vient. Franchement. Bamba. Maman na yo qui na la tiliputa. Maman na la tiliputa kasi na bombi nzoto. Utala ka basi ya ubale. So naza uluba naza kumona baileri naza kumona baileri. Tawu naza kukolisa baileri wana yo samba uza hoteli milangai.
uzali nani painanga itakoki ipainanga uzali nani nazo na expliquer yo mais aux autres comprendre c'est inutile on continue saka wana igupola maman pour votre information c'est une forme de prière alors chacun de ma protocole et pas de la foi tout le monde de la foi vous savez moi on a exemple mayata bon soka yi akuti yenu deri alo ataki wana eza ndambo so ka faire ya la tele mbana ye oh mama tira bio mo ça bien te ça bien mateya na ngabuza kulinga mutempo de mo reprocher moi to côté dans mon centre mais on dit la fin moi minute Nicolo yo ne qui mabe on créer moi des harmonies dans ma vie c'est pas ça maman je suis fier de vous aux hommes maman nanga za la place na yo ça peut moi c'est ma place na sama na za ku neglect mingi naza ku neglect mingi na mudelio ya mwana ngaya kuma na itapio si ma petit oui ngai na si petit udi ali susu na la soude maman franchement ngai ali ngai mpina udi akara biloko ya yo na udi biloko msusu tena mukuli ya lelo te mama yo kotolia o yo za biloko na la tika tala ada kubuya lelo una metu na yo moko omoni fasata kupimi na ngai na roza biloko biso ya yo sala oya yo kuna wapi mama na biloko yisi manangai ba pesi yo mama inazali ozokoma biloko te mama na biloko de ngala mobile na to te maboko kotolia te bumbila biloko nezali te yo moko ulia wana ngana ulia ya problème ezali mama pediri au uza mona isikana luba itasi mama lia na ya wana za kubuya mama lia kasi lia na yo mbibi Nadia lia mama nakudia bisusu te compliqué ndalukula na sali buni naza kokanga biloko na ngai nakenda mama cette fois-ci na lembi yo soki okanga biloko na yo ata siko obimisa ngo mama kende Samba oui mwasi na yo lubiti nakenda nazunga na ngai mbuka na lobi mwasi na yo abinga ngai ye moko be okanga biloko akende Samba na lembi c'est pas un problème alubi bien les potes ezanga na lembi ulembi nakukenda te nakuvanda kaka mwasi na yo akenda nga nakuvanda nakukenda te nakukenda isusu te ndako mwana nanga bubinga nanga nakula ngulu yo oza la première yo kolobaki ozokende kende na yo kende na yo olobi ke okende mama makangi yo sikoyo sikoyo nabaki okende tobondeli yo toyokani esili et comme ce qu'on prise le comme wana ikamke na kende ya mwana ngai mo mukulu nzito na lubi nakukenda mukulu nzito baki okende mama kwani ko pesa mama kama sasa unikatolika mu mama ozolika nano bakula bakina na luba kina okenda na vwani kwa bubanda yukubondi la ngai kasi na to bondeli yo te mama kende na kukenda mpite akambisanze na kukenda te ndaku ya mwana ngana tigila yo parce que vous allez mon nani vous allez nani mpona kota kuna na kubanga ni serve ya mwana na ngai moko pala tu sopio manzira kauti sia ozoloba ni eloko te vraiment ozovanda kaka boye ndeko na ngai wana azokufa papa nango ovandi papa tikana makambo abonnement kuna ozoloba likambo mwana mama na ngai yokazela ata na mawa na ngai s'il te plaît siko nga nasala oyo ezotinda nga donc onga nazoloba na ndako lokwa epa na nga donc oyoka oyokilanga te Jean Paul naboyi te eza likambo ya eloko eza grave leki na nga azokufa kuna aza grave oyo vandi na vraiment tout na makambo abonnement so ki leki no lingo sala boye dis-moi c'est pas que tu veux pas le décider moi on ngozo le décider nga na ndimi aya awa na kati ya ndako awa ngam na ndimi ngam na pesi chambre mais ko ki no sala leka prière ozokanga mutema Jean Paul boye pété so ki leki no mona maman no lingo ke ko prier te yo sala leki na yoka oh yoka ni yango yo kisanga wa on va prendre ngani ke ko sambela ndeko na ngai
po nzamba yebisaki yo ke molimo mosantu azalaka pa na pasteur yo ma pasteur lo te braka se mbao ke osambela ti nakati ndako na chef c'est ça yoti na mama osambela pe yo ka chef yo ndeke fo banda Jean-Paul Boni boye ko nyango c'est là on reconnaître dans un chef c'est non pour ndeko na beli tant mususu awo kota be compréhension oyeba ngana za chef Boni maloba mabe boye Boni maloba mabe boye mosala nzambe Boni maloba mabe boye s'il te plaît Lokola kasi nango na pe passer payer passer moi ce n'est pas comme passer kasi ngapene na sambela boye ke ko sambela ti do yo ko sambela te pona ndeko na yo omonia écoute moni conséquence était à mutu plus que conseil ndeko na à combien de fois combien de reprises oh ils ont plusieurs fois combien de fois yo kananu ngamna olobati parce que ngoso de sisinga na pesi chambre mo bakunu na pesi chambre c'est l'autre côté chambre l'autre côté prière na yo ndeka obi que ça m'énerve d'abord obi na combat spirituel toucher ses comptes obi ndeko nous na état za ngona obi c'est image anane ya chef coutumier zo yeba parce qu'on ndako pasteur bilo msuza olobatin oza moi site eza ndeko na yo mais oyebi tenga c'est que je sens dans cette maison si ce n'était pas l'amour na ko accepter ngote ils ont tabeli maladie nous même maladie nous ko bela d'accord ala ta bilamba na être tranquille mais regarde ton frère ce qu'on ndako oya pasteur état na yo na la mbetu wana azo replanter nani parce que oyebi te que na combat spirituel tout geste compte ce qu'on ndako pasteur ya mosala nzambe bokela isa mutu na mbetu kuna lokola chef coutumier moi masima nimba Jean-Paul otula leki na ngapwani lelo ko mobenga Maradona chef coutumier dans le côté asa mwana mama nanga na ko kwa kaidi tozala ka mi bale bino boze belé bino babota bino belé donc bino babota bino belé ngana saka na Maradona merci problème ezate merci ngana zo ko mosala nzambe toi tu ne veux pas m'écouter yo kaka Jean-Paul pour que nous puissions Maradona biki no nyezo zanga tayo mutema no makasi libanga bwendeni mena bandimi no zanga na motema libanga ti kala na leki na ngapwa le mot long soit transmissible avec yo ça la pona Jean-Paul tu ko ça théâtre ko Action. Simon, l'onction est transmissible. Et nous sommes Mama Maria mpadi makarubina zizi Chris peti ya kana ijangi masanga skatosani Yesu adagi nini ajuma ya pungu yivini yamuna be na isi karukwayo Yesu ngai maiya maka okende sikosa mbera mpona moto na yo amoni maladi ya office wani pisa campus amani pasteur malade à office mpo ozwi yango na ce soir tasni sikatango ozwi yango mpona utaki ndembo te ndembo lokola bato oyo balingaka ndembo te okamona ozwi office ka office wana saka ya koti ekei kolia yo okamona ngai na ndio simba te na ntundulu kuna na cabinet ya mbotasu ae mama okamona ngai kangi la tielo ngiboni ouais mais là réalité tanga du oh maman ngai na biyo tanga okenda satimana pasi na ngai tata na ngai akamona sisa te simbi mpi akoma be panjana
Merci. Kasi tata na ngai. Soko yo ti ya bela boko. Bibo bite tiara boko impose. Jamba ko yo kala tiara boko mona bika bufela. Moni soupis. Ils ont maladie moya infection. Il y a na relation ya bosangi nzoto. Mpa motati aki ndembo te. Aboka ka ndembo aboyi ndembo. Bato yo balingi obe sentiment ya mokili oyo ya nzoto aboyi ndembo. Nazo comprendre te. Au fait, moi nazo ba masusu mama. Yo zo ba masusu te zo. Kanya kama oza mona moke. Lota ndembo. Ndembo ko bikisa yo. No jui basi kaso zana ndembo na. Ya bi Maradona kufa na ya osambela na ete. Maman. Merci maman. Nazoya. Zona na chambre. Tempo na yo ki alo bite zampo la bona ya alo bite Maradona akufa. Maman. Zona na chambre nazo. Maman. Combien tu kisama? Oh, ebisi mama bino osunginga to fundinga. Kolobi o ebisi mama na bino do mama na ngana yebisi. To ki mama na yo ngolo ba ke o do mama na bino. Zono deuxième partie. Mama lo baba sala mama mo sala nzame mozolo ba ke o ebisi mama na bino. Da ko mama na ngai. Ngoko tsadiabi. Bon, to longe o ya mama sko to o mi bale ofundinga otosunginga. Na lobi na fundi ote na lobi nde poso ki ya yo ki ote mamba mo ki osambela Maradona na fundi ote na lobi. Est-ce que c'est pesi mutema mama botio? Mama silikani. Nga naza analyste. J'ai eu nazora tembele ya observer mama sokolo. Tala âge azana. Tala fière azana. Mon consul est sur zota sola no iba so eba mbala âge. Yo beli sona bala ma passer aux amos mais na tuna passer noté. Na ko mamu ngo bandelo ba. Asa mama Maradona be comme le ba ko bandelo ba ni passer na nga. Est-ce que on a fait le passer ni? Oui, nga tambola bien. On peut na tambola bien. Si on tambola bien te ngo bala ngate. Te na bala ko na tuna passer te. Japonais ni ho. Comment est-ce que bilongo va se passer là? Mata sus. Pardon, to OK pour aider Maradona. Pardon voilà. Non, non, semble la ponaï. Mais après, maman botio, alors comme maman botio. Après, moi, maman n'a pas de délivrance. Là, c'est limité, voilà. Dans le cas kimia. Mais il y a que, biso basa lanzambe, to souffrara. Surtout jeunesse, au moins, jeune, on se sentir capable de faire la nuance, on se sentir mazatina. Combien de fois on a solo na frère na? Combien de fois on a dit ça? Il faut tout ça ma botte. Maman ou la fois na kata chambre na, mais maman oya simba na nzoto pendant longtemps. Maman oya humilié pendant longtemps. Yo entend baloba que conséquence c'était à mutu plus que conseil. Ils ont d'âge moi et expression moi ils dans le vide comme ça. Tu dois prendre conscience. Le mieux comme côté c'est moi qui étais le premier à défendre. Toi tu t'es fâché ici et aujourd'hui moi renverser ma cam. Pour bandolo bananga que non, alande konanga ti on azotika ndengona. Lelo comme pourrier alors comment condamner ngai biso to souffrir musala nzambi kozomona mutu ko humilier yo et place ya tata comme on a problème bolu kulanga musala nzambi paso to mona raboy nga na évangéliste ngai so nyoko lingai no sunga yo mais au senti que no sunga yo ne yesu za na film Bible le caractère c'est comment me kokisa matilo donc on a peu esprit wana malade wana na bois qui on a bangulu ndege so na zo na bois qui on pana bon on pas dans ce yoza bon on occupe aussi occuper nga non occuper occuper nga ça la côté loko ana te pardon zongo bimiso teke musi pas na ngate na ndeni japonais siliga lo mo ngeno occuper aussi te on telemilika oh bon on occuper ngate na ndeni on a sema sa maman na yo na ndeni na fier le baba ya fier et tika ba jongo zongo te pas occuper nga site na ndeni luka mi molimo nzo trop le nzo to mabi c'est pas trop ça mais la Maradona. Mais la distraction te pardon, tu m'as tout ça mais Maradona. Ma passé va bras cassé, nous intimider mon bal, kaka ou intimider mon bal, intimider mon bal. Oh tu n'as ta bras cassé on a nioté. Non na tinda yo mama. Yo to tindinga Japon ni yo no to yebisinga ite, ça yote. Na lo ta bras cassé. Yo no yebisinga lo bien on za mda ko ta bras cassé, ça yote papa, ikamni. So za mo célibataire na vous amoli masiditi. Makamni on na mona. Kende kana zo. Atesquiste.
Ça vient de honnête maman, bino et comme on a le bon maman. Et là ils ont manqué au cas là, il va déjà le quoi, maman sur na âge on a fier. Afongola ki mongongo te asala ki na singa. Ya mokano na zambe. Natacha. Oui, chérie. Natacha. Chérie. Dis-moi, c'est quoi ça? Quoi? Ça c'est quoi, Natacha? Photo. Photo, mais se retrouver qu'on a ndengeni. Les photos, se retrouver qu'on a ndengeni. Écoute, chérie. Donc, si vous avez Natacha, na pour la photo. Mais dis-moi, Natacha. Natacha. Donc, si vous avez mon amour, vous avez Natacha pour la photo. Tu vas me dire. C'est quoi ça? Natacha, c'est comme ça que tu jettes ça? T'es rabi. Natacha, Natacha pour la photo. Hé, Natacha, pourquoi la photo? Tu as Natacha pour la photo. Rabi, elle est qui? Elle est bonne. Comment on a d'accord? Ninango, pour la photo, c'est un bakasi. Yo une photo. Rabi, yo une photo. Bon, yo bien go. T'es yé ça, yo une photo. Yo yé bien go. Yo une photo. Yo ça yo bien. Nana yé photo, on a bien très bien. Ah bon? Yo yé bien tout ça veut ganga photo yé bien yo bat baza. Ngane muna yé maman oti. Ngam nangasha maman o a ngam nate na bomba kina sima kuna na next point linga ba bonte. Yo non linga ba bonte ninga la soe maman o nangashe a na bomba kina asal berere belé. Tia lamba ka yo lia ko lelaka. Atum chemise do na yem tatumbango. Tia on lelaka so ko so yem talamba ba biloko na nyoso. Ngala sele 6 jours de mona lamba a o lia biloko na to se faire na mote. Na mona ko se suffisant na bengala e.